Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image yo na osenga yo chikote bango Edino image mazaka ya Congo mbote mingi na balandi nyonso bomesana kolanda chaîne na bino ya Panda Sango ya Congo na ba Lion de la presse yambo ya kobanda masolo na ngai na pesaka mbote na bayinoso basungaka le king de la presse na kombo ya Edino Image. Joyeux anniversaire na 5 étoiles de love. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. 5 étoiles de love, étoiles d'amour en tout cas nzamba pambola bakisila oni sozangi na bomo na yo na part ya ba Lion de la presse nyonso ba souhaiter joyeux anniversaire. Les véritables diamants noirs Gisèle Eumba na musika ya yangwana dembo we momo sa mandefu na image to ya Rodrigue Image Pro imta osa masolo. Lelo na yebeli bino Passingiangi généraux ya Victoria Eleison wazabungu héritier du trône auti musika na King Kester mene ya kobanda boyebi carrière na ye ndenge banda abeti ba Olympia abeti ba Zénith asali carrière penza mulai na King Kester mene ya mais lelo a eu décision ya kosala EP maxi single na ye les 12 tribus de King Kester. Pourquoi les 12 tribus de King Kester? Sans plus tarder, Torsen à la Rodrigue qui m'a Kotsana nous Passingiangi, Poto Banda Masolo Nabiso. Bonjour Passingiangi, l'héritier du trône. Bonjour grand frère Edino Image, PDG. Ah, merci Babi Oyo et Pesameli, Oyo Kangami na Sikangami Pena Likoloa. Tango Benga PDG déjà n'a accepté en haut. Ok, aux PDG parce que c'est aux foot au moins 10 personnes. Oui. Au PC 10 personnes, Moussala, ça veut dire qu'il faut te respecter. Merci, Passingiangi, l'héritier du trône. Alors, Tonto Ibanon, pourquoi l'héritier du trône? L'héritier du trône, parce que voilà, donc, la famille, oui. Papa Zarnaba, Nae, Zarnaba, moi, confie à moi qui nous a famille. Moi qui nous a famille. Et ça, n'a ma bête, n'a pas polémique. Oui. Ba frère, n'a papa, papa, bandor, lingabango. Mais ça na mona moko so lingo sala moi désordre kota na potopoto ya biso di yo kuna te zala pe me na ngata la ande na zo tambola ozo comprendre talande na otambo azo pesa yo azo pesa sa mayele apeso mayele moi kindoki ba benga mo kindoki ya lobi pa ko za na ete lobi o zala te neti lelo azate o mona so vandi pe no moni o tali pe na bi o mona neti a vu les pères qui a vu les pères a vu les fils. Oh, obi que la sepela na bino mingi bana ya King Kester buzaka la ba façon na bino mo buzalelaka. Voilà. Ezalaka nini do jango yem ta pesa ka bino to bino bo copie yango na kati ya mouvement tant buzaka na ye. Non mais déjà les papa botio. Oui. Donc les papa botio ceux qui osu ba éthique ba benga ngo ba éthique. Ba éthique ouais. So osu biloko ya papa te c'est que oza mwana ba voisin. Donc c'est que mère na biso to mère au père azwaki ya mi balade konaki. Vous comprendre nga so mutatali ka omba mona te wana mona evala. Ba ko expliquer vous tout. Vous comprendre. Donc na façon roloba na façon ovanda na façon ba poster donc na façon ya boye na façon ba boye na boye donc muto comprendre ga que te wana mona tigre. Vous comprendre mona tigre tigre. Personnam. Alors nena iba l'héritier du trône Passingiangi au sali combien de temps dans Victoria Eleison? Na sali en tout na sali lelo 22 ans. 22 ans. Parce que Victoria Koufate, Victoria Zo continue, à l'autre continue. À l'autre continue à Victoria, et certes. C'est ça, non? Donc depuis 98. Oui. Donc depuis 98, dans la Victoria Eleison Dream Team Dream Band. Donc Bissom Tosala Dream Team Dream Band. Si lelo, na na katsa Victoria Eleison. Donc Nzungwe Bungate, Sanye Bungate, Lutu pe apere go Bungate parce que Babiso Toali. Mais Passingia, par curiosité, dans moi question moko. Tout le monde a les amis de Wenge Musique à Basalia, les amis de quartier latin. Et pourquoi pas les amis de Victoria Eleison? Parce que vous avez au grand complet dans la Europe, Passingia Gaza, il y a beaucoup de chefs à Gaza, Batoni Ambrosio, Bajilon Zaou. Bakimana, Moulos Kanto, Bazali, Bosa Penza au grand complet dans la carte Mikilia. Et là on est en qui est besoin production de l'eau, Bobeta quelque part parce que Bandimi, Bazala Pena pour Sabayo Gatabino, Telaga. Mais on est à domaine à Bissotin. Il y a domaine à banane. Ah, mais à bateau Tangit. Bateau na Tangiwana.
Donc quand tu as bien on a mutu moko zo likanicité. Te biso to ba ministère ba Zénith ba Olympia. Ouais. Au moins niveau na biso eza. Donc bino boko kitate bo betaka na. Te biso go beta lora ba yu matin, to ba yu matin. Vous comprendre. Donc ba betaka na ba yuma. Te me ba yuma. Vous comprendre. Ndé expliquer non non. Te me nga na zo biso ba yuma parce que neti au moins neti Tony Ambrose. Tony Ambrose un grand chanteur. Oui. Tony Ambrose tu avoir que des productions, il faut ba bengi ça est. Oui. Ba PC de la part. Ba katele penali konda ba PC. Oui. Après a benginga ebisinga en général. Neza bo ba PC nga moi parti. Yo avie nanga ya rato kende yo go changa po. Le roi Zalé qui n'a pas mingi n'encadrera tout le temps. N'a obligé na kendo chaye po parce que eza contrat. Parce que Tonia kendo beta ba festival a kendo beta ba mariage à minene. Vous comprendre ba bengi sake sur contrat. Mais eloro biso to déploraka que muta kende côté mo bo côté ba massa ba otcha ba kirda na mine. Vous comprendre eloro bena biso to lingate ya ngona. Nandenga mabete. Nandenga mabete. Tie nandenga mabete. Na lobi na mape mabete. Mais na lobi ka ke biso. O meminga na terrain moko boye. Vraiment côté bataka bakirda na si bato so bazolanda ba yebi hein. Moi to tanga commenter parce que to boy polémique. Mais yumo ndo so landa émission oyo. Yebaka ke côté ni bataka bakirda. Général alobi ya ko kende ba côté kunati. Mais na lobi na ndenge ba groupe ya li awa parce que majorité te menga la mona groupe te. Comment on dit? Bah groupe et peut-être bino ba intéressé à la bango bino te biso to a mission minene. Tara nde na vandia na cher. Nde na vandia na cher. Banana to loba nini? Bana kinke se ba. Eza ndengo wana. Lokola batanga nini? La Sorbonne. Merci bana nina so de vraiment. Au moins va plaisir ngo. Lokola batanga la Sorbonne ba teti ya danger. Et qui teti te nazolo ba réalité. Pour ça so to bito ya mande ko mutanga pe la Sorbonne, to ya la plateau. Azaka la façon mo na yo nde ozolo ba. Mais ça ndengo wana. Biso to ba kapumba te ba mwala la sans poté. Donc biso pena to ba descendant direct et va la malakos. Donc do moninga la vandi bo un généraux na kata ba généraux black te. Na 2 étoiles na ba port na général major. Donc la Victoria na za directeur artistique. Black te. Pour evala tikelo direction artistique a keno vanda na kunda zolia et a black te. Vous comprendre? Et a black te biso to recruter ba musicien, to pesa pe ba musicien musu chance na Victoria Eleison. Donc, il y a chance na Victor et les sont télé biso tozu bâton en commandement. Oui. C'est que à komagina nous na niveau oyo biso na no to bando lingate. Parce que biso ya na lito ya père au lobby. Père paningi c'est bon. Yé pas yé na air na yé a lobelo pe na lito ya faire mo boya boy na boy. NTP si côté li papo avion. On comprend? Na comprendre. Donc muto ayebi li papo avion. Ayeba mbamo ke na pipa biso to loka na père. Bino bo ala raté. Vous comprendre? Pour biso là to vanda na paote na père. Ezali ya reconter. Vous comprendre? Na paote wana ya père na les verte numéro 26. Pour vanda na paote wana ba dépatre signora ba ebi. Na maison blanche yango là? Te maison blanche ça après. Ah, après. Donc, dans les vertes, numéro 26, n'a pas la vie na King Ranch. Mais tout comment situation il y a maison blanche, ils ont des. Te wana ngolo bela mote wana il faut tout na mulo scan. Ah, faut tout na mulo scan toi. Et il pas général d'ambiance non? Te ya général de brigade en étoile moko. Ah, yo là. Ngana na 2 étoiles. Oh, en tout cas, merci. Il y a général de brigade, ngana général major. Ah, c'est bien. Ngana 2 étoiles. Donc la Victor Eleison toi na bagrade. Ya momoni likambo wana neti ya Palestine, likambo ba ya dizismi, ya ona ebisio ke eza na niveau na raisouté. Il faut que nango pas général de brigade. Donc pas Scantino. Ah oui. Donc mon jimo Scantino mulo. Donc il faut que nango kuna otuni obengiye, ya o expliquer yango bien. Merci Balandinio so bozolanda biso lelo to ko solo la mom to solo mingi pour la maxi single ya les 12 tribus de King Kester oyo général Passingiangi azobimisa kalate tout le monde déjà na ba télévision na biso tout le monde na réseaux sociaux tout le monde partout
Alors, tout basé mingi na les 12 tribus de King Kester. Oui. Nena eba, likanisini ne tin SCP et ça la kiyo po lelo yo pe osala les 12 tribus de King Kester. Parce que au départ, oui. Esaïe ba vient na biso, ba gendei bazai na viva. Oui. Les bazai na viva ba longwe presque belé ba ke na evala. Na père na biso. Ba ke ça la victoire. Ba ko ça la victoire. Oui. Les ba ko ça la victoire ba zui boulot te. Il faut tous à la 12 apôtres. 12 apôtres, ouais. Si on a 12 apôtres, tellement bakadi ya bazanga raté, bateau ba créer un peu bazanga raté. Oui. Père Nabiso, père à son âme, vieux bipoli, na bando lingé trop, wana père nangai. Abando conseiller na trop. Oui. Ya mi pesi nzambe. Mi pesi nzambe. Vous comprenez? Ba miso tu peux ba mi pesi obiso ba boye na boye. Ba ke ça la victoire principale. Donc ça veut dire que 12 apôtres on est koko simbate parce que Yesu a cause na ba très traité. Na ba très traité. Vous comprenez? Donc victoire et ça nini 12 apôtres on a et simbate. Simbate, ouais. Et au ça la sikoyo na clan na biso père azali na boule à ça la moi groupe mobo restreint. Et ça groupe moko et bando voyager partout dans le monde. Donc mais à rajouter kaka ba danseuse. Ba danseuse, ouais. Mais ba danseuse ba Rolanda biso après. Après. Neti danseuse neti cheftain na bango ezaki Zinedine Zidane. Mukonza ba maman. Ouais, wana tata moi ça ba na ngai. Ah oui, salut. Donc et certainement tozaki na Mado à l'époque. Oui. Tozali na pauvre Kadogo azali shooté à vie à kendege pas vient na biso echo mo tozali na petit na biso mo muke comme on équipe mangai ozo comprendre donc biso tozali na nos équipe d'avance tozoi ba viser à États-Unis ezali déjà ba pesa biso déjà work permit pour to kende États-Unis via ces dépêchés il y a 4 personnes après biso Tolanda biso là tu ya partir à Kenya sa majesté bengi ozo comprendre sa majesté dans le king of the king a bengi alobi que non bino bokoki komata su boité parce que koto elo rezate bozela biso na Kenya a dépêché Zoé na Guy Moller mbuta loko za na complication mo bo abandé déjà ba formation mo boé et c'est que pour le moment tigala na koto allez siko to ye ko kuta na sikoyo na Guy Moller na Zoé na biso tozaki pauvre Zozopé à son âme Ade Lokela Yves Chum Chum Willy Bondaki Signor Adepat aza na London Beat yé pas au sala plan na aza na studio oyo ozwanga e pasingiangi ozui Eric Massoudi oyo ozwa souhaitele c'est beaucoup la kambewa ozui Anthony Sampaio donc tokokaki 12 siko omoni que les 12 apôtres na biso esimbaki pourquoi parce que plus King azaki Jésus. Ouais. Donc, voilà, n'a pas apôtre tout. On était fidèles. Voilà, on était fidèles, nous on était serrés. On avait tous un amour que tu peux pas imaginer. Oui. Tu t'imagines Eric Massoudi à Ngokufa na Kenya, ngana meme Eric Massoudi na Mukongo. Eric azo vomir makila et ça parce que ma lille ekotaki yektalaka Eric fier abandon la taba polo banini inter abandon ko se rendre compte que ma lille wana ekota na ba poussière laisse que ça les retour Eric alinga tikala na Kenya ngana memande ko ngana mukongo na bimana ye na hôtel toalaki mbangu na balabala vertige na émotion nazo ibate place ni na okende na ye King azate King azai wapi na Paris biso totikala ira bana na bana donc j'ai sali à passer vient na biso Johnny Lopez yé muto se dépêcha ki ayaki azu Eric Massoudi ba meme na hôpital o ezaki approprié ndeko na ngati lelo aza en vie vous comprenez ndele to sali ba tourner wana Kenya ba Arusha ba Moshi ba Mombasa ba Kisumu leto kiti sikoyo na Zambie et au sala sikoyo vient na biso Kaembe Chetemba que j'ai sali à passant ndia lobby il faut to kokisa équipe mobimba pour to beta concert na Lusaka na ba village ya Zambie nde tozaki obligé tozonga ti Lubumbashi place ba Zidane ba alaki na Denilson Lutula Matelo ouais équipe ne kabwana ki to kabwana e ba groupe belé mais nde tokende Kenya ana tozalika 12 personnes donc yango boni ba muntu a zamani
babiloko wana tout ba clip na biso tout au sala on a Kenya to alaka 12 pas plus ouais sikoyo bandeko na biso o batikalaki na Lubumbashi neti mokonza wa mama ba Zidane ba Mado ba petit na biso Kadogo ba Tantine ba komba moye ba petit Tantine na Denis Lutula na Zaro toyo ko rejoindre bango sikoyo na Dollar na Joli Mama toyo rejoindre bango sikoyo na Lubumbashi place et pas vieux na biso Dede Mupasa nde toyo ko récupérer bango tozongi na bango na Lusaka na Zambie to beti ba concert o esenga ke to beta na Zambie toyo beta concert de revoir na Lubumbashi nde to mati avion tozongi kin pour te préparer Zénith. Alors et on est salé que mouvement est panzana que ba bandi comme sous baya mais parce que bazaye na posala na posala kasi ba pese ba ombongo ba rebisi bango ba visa na biso eza ya lokuta eza ya Château Rouge ya on ba matsa ba lokwa ba koma impatient ba sepela na bango ba ke na bango ba tika biso ba sundola biso nde senga esiko biso le to tika na père boyo recruter ba toyo recruter te déjà les biso to tika na père bato ali boso to recrutaka ezalaka Jani Mangoma Nabucodonosor meilleur soliste d'Afrique nga benga vie Luambo donc mutali boso biso to recrutaka ezalaka Jani Mangoma ozo comprendre après général d'ambiance Moulos Kanto ayo ya donc Moulos Kanto na Jani Mangoma s'intègre pour libosa Moulos Kanto oui Jani a côté libosa Moulo oui mais mutasala ba voyage libosa ko Moulo parce que Jani na Zénith va yaki nzela mona eder womo na bampema oui sikoyo Zénith na Jani batikala na King Ranch et pas avier ozo comprendre donc Moulo le roi Moulo aboira danger Moulo na Guy Molere ya bagarre donc esenga ke eto ya na général d'ambiance le roi Guy Molere azaïté to tala ke Eric Masudi azate et c'est là que tu as arc-en-ciel à Kangamvula. Vous comprendre? Oui. Arc-en-ciel à Ebisagi Bangonvula et Robert Kalisosute. Tu es Yanae, non. Dès tu es recruté par paparazzi, groupe Wana tout. Tu es vendre, tu es ici majesté, tu es ici majesté, tu es ici père. Ndengeza Boeloa vient à Bisso, on a mouta créé un problème. Donc biso photo benda bendo to benda pompo miyaki bien on a comboté bon tout le temps à comboter hein te wana kokobar nanga je respecte beaucoup c'est bien wana kokobar vous comprenez wana bena kokobar nanga ti lelo na ebité ouais c'est bien voilà c'est mon grand-père bongo benda pompo miyaki na benda to lobi non le roi grand-père a lugi ba problème donc biso pe photo côté là comité de recherche donc il faut to benda bendo to benda pompo miyake na kidi bape le roi Apocadéo Apocalypse azali fan na vie na ekes to benda bena non biso pe to détruire à côté pour na poto kokana donc etigale pe na boye poto zo Apocalypse boye parce qu'Apocalypse na king bazaye boye basola wana pe na vie na ye basola trop bien même vie beaucoup la eba ke Apocalypse a pire petit il y avait qu'est-ce to resisaki to bendi bendo to bendi na pompo miyaki oui vous comprendre pompo miyaki a intégré groupe a bandi ba répétition bendo aye lelo lobi a yete aye lelo lobi a yete et au sala ke via obi bon na moni ke ye ane muta confiance te vous comprendre il y a muta confiance te balei Moussa monter ma vitamine Doudou Moulanga baba témoin spirituel Moussa vous comprendre parce que ba série wana ba motuna ba magloire panda ba masalanga tout aux aïe c'est quoi sentir nangai vous comprendre ba pichuka besa ba pichu mateta de London ba papi mokiki ba Jean Muzenga vous comprendre donc préfet de discipline Jean Muzenga ba motu ba yeba ma solo vous comprendre moi na Marceline Niembe Chibangu yepa yeba ma solo et au sala sigo OK biso to récupérer ka pompo miyake to sai nini to yenaye mikili bendo kotika la bendo yango wana parce que bendo pena ezaki ke to yanaye mais le quoi ezaki lobi aye lobi kuna ye na été to ebisi ke vala to ebisi père
Tina Kwani. Toke na Miyake parce que Miyake ba likolo safu wana. Alongo la bazoé. Vous comprenez? Oui. Alongo la bango tout donc toke na ye. Nde tozwa Miyake to yana ye na paparazzi le loi comme pasteur. Oui. To yana ye, to yana bango mona réussite. Ba réussite, ba LC Simba. Ba Madeleine ba passage 44 ba Vitentour donc Vitentour na Suisse. Oui. Donc biso étant que ba de valade ben ngo Vitent. Vous comprenez? Donc ba plan on a tout ba mien ba concert tout. Biso donc muto abatra biso na record na ba concert na poto azate. C'est vrai. Azate. Mais puis même c'est ngai ke bino bo toucha ba concert na bino. Pardon? Bo toucha ba concert na bino. Ah bon? Oui, so bo beti. Au moins ba complexé. Au moins ba complexé. So bo beti concert et puis bo ke studio bo ke la. Au moins ba complexé mbaza bongo. Ya solo wana. Ngale a père na biso père à son âme. Oui. Les grands rocheros. Oto yeba ke King Kessem tabeta ba meilleur concert. Mais tika la loba. Nazotika yo. PDG. Nazotika yo. Na yebi ke ngape na oya okotsa mo mutu mo wa comme 11e personne. Nazotika au général. Vous comprenez? Oui. Kokoba na ngai. Vielei. Asamba lela. Asamba. Clavier on a beta wana. Père akepe na lito ya leki na ya tuni me. Ozoi ba saxophoniste wana bazo beta malamu ako vele ya bado ba de kwa. King obité. Ya koko na waza na sima. Abi non c'est pas possible. Koko ba swa ba luki pena bo amoni pena ba clavier tournant ngabo. Pour na na 4 claviers. O saka na ngoyo moko. Na na 2 étages na mi bala lo ma papo avion. Enta koko ba pena abi non. Aningisi mutu atali pena na plan blanquette pour père abete epé mazanto mokokoba pas bete mazanto. Si tu as l'image de coïncident on bien. Kokoba pena bete mazanto mo baluki akotsa pena libongo na poche atali boye. Un ba 0 mi balé à verre. Abia soirak. Kokoba pena ya akayenga obina nga. Félicitations, continuez comme ça. Na oyebi sa gens il faut garder au bien. Ya blagité oyebi liboko wana na zoa ya il y a Seigneur Lei, Kokobar Nanga. Il y a bénédiction. Ma meilleur souvenir, nayo, hein? Et ça, meilleur souvenir, sans wana et l'équipe bon oignon sont dans la vie. Ah oui. Parce que c'était une bénédiction. Si ne okuta la kina koko na yo roshiro, so okuta ni aussi un artiste mususu, ou asala o pe a ningisa mokili, basé belé tout temps à kombote. Et ça la ndini. Te menga za na vie na nga bozi na PCM Bote, place à grand-père. Vie Benzula. Oui. Nazane tout le temps au sola, tout le temps na sa la boulot. Vie tout le temps za na boulot a benga nga petit na ye na sa la nga na sa ba boulot vie Benzebele. Vous comprenez? Oui. Vie na biso azagi a vie def. Na PCM Bote président def ba boulot na epé belé ngam na salango. Vous comprenez? Donc les artistes belé neti vie na nga waze quoi. Yepe na ti na suka père na biso azo ke na liwa. Vie na biso mukwa bongo. Abana toujours aux ala pemé na père na biso. Yango tigala awa. Akota bena na kati donc na robo sa na vie wana te. Respect belé président. Respect belé. Merci en tout cas to comme on angé na masolo na biso. Alors nana kono li solo mo zo circuler mo mki a collègue na yo frère na yo bobetane pe na Victoria et Leison la combo ya Bobby Ronaldinho. D'accord. Moi, on dirait que moi, je suis Ali par rapport à King Kester et Ménère. Tu biso pe tolanda yango? Oui. Nanga benana s'adresser dans un vieux. Oui. Vieux de la jungle, vieux yo ebito utino loin vieux. Oyebi ke yo bandoya o va na chambre autre na père na biso 2 heures du temps. Vous comprenez vieux, ma musu to rolo baté parce que biso to ba généraux. Ba secret musu eza ba secret 4 interne. Vieux yo yebi. Wana vieux na yo ata na santoto. Vieux to souhaiter te men jour biso tout odie. Oroti graté ba yumo ba elelo ba ndotanga kombo père na biso ndie massa na bango. To mona ba ene na bango ba leka ba respecter père na biso ti lelo. Cher de poule na PC Mbote place Azali a respecter père na biso ti lelo. Ba JDT mulopo e ba respecter père na biso ba babi ndombe ba respecter père na biso. Yo pecho amukie o yo. Na l'action na musapi na ebisio ke keba. Vous comprendre. On a père na biso to ya ma be keba.
yango petit yo omeli ba diaboro vimisi libumu na ba côté moi wa massa okomisi au PDG makambo keba ozo comprendre maison mère wana eza orchestre na yote eza ya père na yote keba ozo comprendre vie wana vie na biso to respectera et trop to ngoko ta na cercle wana te yo zo luka ba problème na ba massa tout okomisi maison mère wana orchestre na yo so bo wana problème na Bobby Ronaldinho ko toucher colonne empire te keba parce que ozo ande na vandi boya blagité donc qui oza dimi petit la biso to ba musicien yo wana musicien te ozo suka na ma ya mbula ozo comprendre ola ta gondo mo muke na lipape kata na petit keba so lingi ngala charger na yo na ko s'en charger na yo na ko diminuer o tina suka donc likambo evala bo mega bututé et puis na nga oloba na nga o rajouter sur likambo pour na vie na biso lijo coin pas ouais velijo na la biso musapi boete mais na cheboy ça veut dire son na cheboy et ana no respect tozo peso no respect bon so cheboy so comme boy ne na che petu wana pede wana petu wana mukie wana ou aza côté wana na ABC côté grand frère na biso keba wana na che petu wana mais velijo na che na boy velijo ebi ke o petit na yo oyebi masolo to solo eno na matanga via kwesa kumbaba toza ba projet belé na yo pona na ndebo na mobali mais vie ndongo kenai nango oyina nango mabe vie tant que généraux Polo ba banzembo oyo na yebisi vie Polo banzembo vie mowei ata defa ki 1 million d'euros soki ça kei vie otiki masolo wana eseleki mais vie na musa peza na boya oza général major vie yaka kaka na plateau ndengo yaki ndengo loba makambo père na biso yaka osukisa ngo donc otikeli oti na décembre le 1er janvier soko ekoki vi aussi ici à moté ah batu nyonso baba témoin yo lero ya ko manquer père na biso batu nyonso bazalaki wana basepela na ngote et puis balobi na yo pe vie musapiano likolo to pe son respect zonga kaka na écran ndemo yaki yaka aussi salikambo yo bandaki yaka olongole loko yo lineti olatse vala ivala o wapi yo olatsa marre wana talanga mwana ende na ali ozo comprendre blague te donne na zaboé na nager na likola 5 chambres a vu les fils a vu les pères qui a vu les pères a vu les fils ozo comprendre na nager likolo ya 5 nazala montre ya Milton que no tout na montre à Milton o na nango eza combien nazala bout na nga ya Prada ya 6K 0 km ozo comprendre ya 6K na collection 2020 yango yo oh masolo il faut tout na ba Cyril Kina ba mutu ba comprendre masolo siko donc oh tout vieil na respect ya père comment la c'est ba montre comment c'est bilamba non to lobiga ke blague te vieil et pas père na biso to ya mabe donc vieil respect sana no police apiano likolo vieil zonga awa yaka olongole logo yo lobaki wana soko longoli no anga va décembre oyo ka su biso te mais soko longoli yango te le 1er janvier vio otuna bateria merci bandeko bouti kolanda passing yangi général ya King Kester linga uti koloba par rapport ya Velijo foleka osenga beskiz par rapport ndingo kretsa qui vient la bango et pour na ko vanda penza wana te to koti siko na les 12 tribus de King Kester tout na ina banani ba contribuer na kati ya les 12 tribus de King Kester ben 12 tribus ba te belé ba contribuer donc so total déjà la première position eza de Boemo oui parce que yé aza chargé il y a management yé mutaza ba maramunyo so do mambutu wana etalingate donc membre chargé ya presse mambutu wana ya ba fiche ba mambutu ya promotion etali Demboemo parce que oyebi Demboemo si moi c'est mandefu voilà moko na média donc voilà donc yé mutaza wana en collaboration na Lion de la presse les Lions de la presse et totali Bamado Chako bazana kati ya organisation ouais Doliprane donc Doliprane de la presse oui donc bazana kati ya organisation donc voilà donc et banani Victor au grand complété parce que
na Victoria il y a des gens oyo ko sanisa po basalelo ba bien na mutema bien neti na pesi ndeko nanga Sacramento Kimana sacré Kimana Comperfield meilleur chanteur na mona chanteur à l'Ekaïti na deuxième voix en tout cas za yemo donc so ba vie baza souté en tout cas za sacré Kimana na pesi ndeko nanga Tony Ambrosio le leader na pesi merci parce que tout le temps il est là na pesi Denilson Matelo yé pas za wana zo sunganga na pesi Phila Jens président Phila Jens oyebi Phila Jens ala basa fu moko batu bakanisa eza mutu moko boyo eza Phila Baseli ouais na pesi Moulos Kanto mon jumeau na pesi merci na pesi vient en artiste vient en Ogilutula abeti agraté danger il y a génie hein il y a maman la génie donc na pesi vient en déloqué là merci Migloire Nsenjina il est pas participé tout ces programmations na yé ba clavier to beti biso mbale na pesi petit na ngai Kevin ya drummer na pesi Johnny Mpaka oyebi Johnny Mpaka professionnel yé muta corriger ba caisse claire tout ça na pesi na petit na ngai Harry Solo, donc petit nanga Harry Solo, il n'est pas participé. Donc, Massatou va participer, Jani Mangoma va participer, Zenith va participer. Donc voilà, donc Victoria, en tout cas, va soutenir nga. Et puis direction Mobimba, Bayaki. Yo, otangelinga va Copperfield, na katia. Et puis na guitare basse, c'est ça Didier Basse, donc Didier Robas. Didier Robas. Donc Gilles Onzao. Te mais nana benga mututu na benga bandeko na ngai parce que na bandeko otangi Gilote te mais yamo na zolo ba na benga bandeko na ngai nyonso ba ya participer donc so moni ngai na tangi mutute ça veut dire que ayaki te peut-être a eu empêchement peut-être a eu mamna mususu peut-être étant sous na prochaine occasion à Roya mais ma beza na moté te mais na rosa na pom na été Gilles ngam na meme na orchestre ngam na côté orchestre Gilles Otova na enda kumoko pa na ngai pendant des années c'est un frère pour moi donc voilà so nga déjà na juillet na memien orchestre na côté orchestre vous comprendre na côté orchestre na sali toi yemba na studio donc ça veut dire que pa na ngai c'est un frère aza mutute o ke nga na kolobela mabele loto lobi non mais je m'en fiche de son comportement mais pour moi j'ai rien contre lui. So moni même ba directeur na biso ya bureau. Neti vient na ngai Mukurugezi. Directeur général na biso orchestre. Guy Kimvula Lumpana. Donc tout le temps dans la studio azoya ko encourager les kinaye. Yamatia. What te Yamatia azana place na ye. Azana place. Donc oyebi Yamatia. Obi katika pe bilote. Te mais Yamatia soko tangi komone boye a fâché donc yé azana na elo mo boye na boaka liboso oui boaka na elo kona les seuls qui nous restent Yamatia les seuls qui nous restent donc yé so yogi les seuls qui nous restent place azalia simbina moi libandi et ça les moi bien wana Yamatia wana via parler spirituel Joe Mary Kengenkumu de tous les temps vient nanga bienvenue Bongolo de tous les temps bango nyonso wana mba encourager ngai pona eloko esala malelo pona eloko esala malelo kama makasi ya badada kanda na Cape Town talaka na Katisiti Cape Town donc totali badada kanda totali ba Fiston Figa totali ba Yannick Kinia totali ba Kikika Yembe totali ba Dudu Lumbu surtout Dudu Lumbu Dudu Lumbu bango tu ba to Cape ya zandeko ya Edi Lumbu te. Bon, parenté. Oui, parenté dans mon thème ya Nadine, combi. Donc na salon mora Gaïa na Cape Town, na salon d'Idiston. Vous comprenez, il y a bien habisoté mais il y a bango sigo ya côté na Cape. Gingombe. Voilà. Donc total il est Marius Tombo. Total ba Lei Moussa monter ma vitamine Doudou Moula. Lei Moussa, si. Donc on a pena de tout donc so yoki Lei Moussa. Oyoki Kutumi Makwata, grande puissance. Kutumi, donc moi na lemba solo Kutumi Makwata, monter ma flore Kiasuka,
Moninga BBC Nzongo. La mère des jumelles. Mère des jumelles BBC Nzongo. Donc, il est au moins les 14. Oui, si, les 14, non, qui déjà il y a grand frère Nangaï. Anniversaire à Emily. On a déjà une invitation au Kendewana. Donc, on a passé déjà joyeux anniversaire. En tout cas, merci. Danger. Bon, comme la souka, tous les langues pour quand les 12 tribus de King Kester. Les 12 tribus, donc il faut ça là. Solina Rodrigue Image Pro. Oui. Pour Yala Mystique. Nathalie Image Rodrigue Image Pro Azo Sala. Oui. Donc, on peut si bien boy. Oh, donc on a scanté le père. Na me canon so na aucun de côté père Azali père habité. Zalawana. Yo Zalana. En tout cas. Donc il faut na PC déjà contact na Dembowe mo parce que na coordination. Donc ba solana ba modalité ma mundenge ezali. Oui. Na GB production. Donc ba solo lango ba bande ni ezali après voilà. Tu vas décembre et ça déjà marché. Tiba décembre déjà toujours lancé déjà Nzembo à père. Il y a King of the Kings. Donc hommage à père déjà d'ici là déjà Libosoa et Zala déjà na Babaf. Au salaire à peu près combien de titres? Na sali 3 titres. 3 titres. Donc il y a Liboso et Zana hommage à père Nangai. Oui. Na honoré na père Nanga, na zoanon pouvoir wana. Pifowana. Na tonda nan. Si. Après sur go le na panzana mi balo aneke. Ah oui. Il y a des bosso, na embeli gifoli kitoko. Oui. Ah, na ba société ebele na mboko gifoli kitoko, j'ai sali en passant. Il y a mi balé na embeli les sels qui nous restent. Yamatia. Les sels qui nous restent, mon vieux de tous les temps, Alexis Yamamoto, grande puissance. Vous comprenez? Oui, ebile na bande ba makambo yo, ba liberté modé closet masampu. Moté ma Karine Zololo. Karine Zololo. Donc liberté modé closet masampu. Moté ma Karine Zololo. Vous comprenez? Donc ba Beken Umberto partout bazalaki ba benengai ba soli nanga wa marambo. Obi ke ba songi bazanga te abika foye mbaka. To bio mutami sabi mais Moutami sapi mes cordes vocales et ali. Mais si koyo na moi tout. Te mekala oyembe la 5 étoiles de love pour anniversaire nezalilo hein. Étoile d'amour yo kata ta joyeux anniversaire ça bien. Zana reconnaît. Oh là. Oui. Yum ba corde vocale elle bien. Il faut la régler dans voice. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ok, amour. Oh, oui, que ça n'a plaisir ma casse. Si on appelle ça à moi, il y a extrait, Venabiso à Palestine, César Ngadia Salanini, ACP. ACP là. Viens César Ngadia Salanini. ACP là. ACP. Baninga bakumisi basina banzembo kasinga yo Yahweh ozali la vérité éternelle qui s'achante gloire à toi na bondeli yo na fukameli yo pona Jean Mubiala emene yao na bondeli yo na fukameli yo pona King Mubiala papa nanga. Vous comprenez? Merci. En tout cas, oui mais la carte. Na invité mais ngam na sali ba dédicace ya batutu. Yo déjà son côté déjà na première position. Merci. Lion de la presse et c'est Kotagi déjà. Merci. Viens César Ngadi ça Kotagi. Oui. Donc voilà, tous continuer quoi, pour les autres continuer. Merci Bandekono Sobo Chukolanda Biso en tout cas to comme la souka masolo na biso joyeux anniversaire encore 5 étoiles de love. Le véritable diamant noir, je sais les oumba la musique après Sozali, tu es qui est calaté aux ongles à la terrain.
Mado Chako, la Doliprane de la presse, Azapina Bissolongo. La Doliprane, grande puissance. Danger. Comment ça, Batoumo, monter ma passe, moi, danger. Demain, ça va qui moutou passe, il va América Doliprane. Non, mais la Doliprane, hein. América Doliprane de la presse, Mado Chako. Tu peux se payer le Swami, bien, le Swami. Soyez les bienvenus, la grand frère. One ancêtre. Merci, Bandikolo Sobonandi Bisso. En tout cas, Toko Mpena Souka Maso Nabiso na évité Mbalasima Toko Yambo Sousopona tant sorti à le 12 tribu de King Kester Obima. Balion de la presse Barozalawana ensemble pour encadrer aussi. Après, au Roleka aussi chez Mado Chako, la Doliprane de la presse. Danger. Il y a Zana Masolo Naye, moi, une histoire. Donc cela veut dire qu'on a aucun histoire. Oui, parce que ça belé na o to beti lelo te bombi yango et belé na éviter so lilo banini to kabwana mais ba remerciement na nga na pesi non na Nzambe oui parce que yem ta pesi na souffle de vie la deuxièmement na pesi na King Place à Ali oui mon papa que j'aime jusqu'aujourd'hui j'aime beaucoup na pesi PDG de Sibérie na Canada, oui. Zako Mubiala, si. Oncle Nanga Morgan Mubiala, Oncle Nanga Jolie Mubiala, oui. Kiwini, Kiwini ya Misik. Na pesi Anthony Sampaio le King, na pesi Basaluta, na pesi Swetele c'est beaucoup là, na pesi prophète Yutumbu, oui. Na pesi prophète Fugu, Samuel Bougou, na pesi Basalute Belé, na pesi vitamine Moulanga na lei Moussa wana de tous les temps. Oui. Et puis, na pesi Dembowemo. Moi, c'est Mandefu. Wana, moi, c'est Mandefu. Oui, Mikolo, yem takangi penza. Moutete la solo, donc, yepena moutete la tango. Na pesi, et que Victor et les Santa, Aluta continua. Victor et Certa, gloire à Dieu. Moi, l'anguille, pesa, oui, mais non, mais l'anguilla, biso Toulouse et tout parlementaire, l'anguilla, tokos bibiche na filémon. Mais pour na ba mélomane ou ba Hollanda biso, il faut ba yoka mambuto lo ba pour na respect na bango. Oui. Donc voilà, c'est un peu ça quoi. Donc voilà. Merci Papi Elifa, merci Zidane Kayembe, merci Rodrigue Image Pro. César Ngadi Cléboa, toujours continuer toujours qu'on a 5 minutes avec César Ngadi. Il y a un déso, ils ont quand même Maxolo Mikolo yo, mettre. Si mais na bosani papier lifa. Tu peux si bambo te na biso na Fatou Zeye et puis nana Lubaki bambo te passe aux ali. Alors parce que ngeli lo zambo ta mela mu ya mettre côté. Si wana mutu na nga. Invité sur ko boka élément tswaka ça. Danger obligé. Ouais, boka mon tswaka peut. Coq, double crochet, yo yebi. Nicolas Plafond. Merci en tout cas. On est toujours ensemble tout coup en Mbalasima na plateau Nabiso ya Balion de la presse. Merci. Et Panza Sangwa Congo. Merci beaucoup. Ya Lolo Swami. Merci Nedino Image, merci beaucoup. Merci. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Merci. Edino Image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino Image!